Isaac News et Télévision. L'homme simple, José Young. Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, Sosola, hey, Sosola, ah, Sosola, ah. yeah, temps pour toutes. Abatu nyonso oyo balandaka Isaac News Télévision na pesi bino nyonso mbote. Mbote euti epai ya ndeko na bino José Young, l'homme simple. Bato nyonso losako na bino. Bino bato bapesanga confiance pe considération pona kolanda pe bosabona. Merci beaucoup. Na pesi mbote na biye l'image, na pesi mbote na maître Baina très fort, na pesi mbote na mama Karine Luta la patron, na mama Ro losako, mama Ziza, mama Najise losako nous mama Aimé Kondi losako, on est toujours ensemble. Bandeko Facebook yangonde na betela bino lelo. Bandeko, yo mwasi soki omoniki mobali alingi ozolinga ete kolia mbongo neti. Ndeko mwasi moko bakutana mobali na Facebook na kati ya Cameroun balingani. Mwasi mobali alobi ndeko na poso ya na Yaoundé otindelanga mbongo atiki azwi 30,000 francs CFA atindi. Omoni basi mamona ke koshina mobali ezaki yanke te. Ezala yo mobali soki mwasi azolinga ete kolia mbongo neti. Ezala yo mwasi soki mobali azolinga olinga ete etika mbongo nefanda kimia bandeko. Mokili ebebi. Ndeko mwasi batindele 30,000 francs CFA po ke kukutana na mwasi mobali alingi ye wana. Ye azwi mbongo ka boye. Bolanda video nazozongela bino sima. Azwi ka mbongo boyoka na video asalaki nini? Un gars m'avait dragué sur Facebook, il vient à Yaoundé. Il m'a invité à Yaoundé. Il dit qu'il n'y a pas là de transport. Il m'a envoyé 30 000. Quand il m'a envoyé les 30 000, j'ai mangé, j'ai bloqué. Depuis 2 semaines, je n'arrive pas à chier. Papa, pardon, je suis désolée. Je veux donner ton argent, je veux rembourser ton argent, pardon, laisse-moi chier. Mon ventre me fait mal. Mon ventre est ballonné, papa, pardon, je ne veux plus jamais faire ça, je veux rembourser ton argent. Pas là où tu m'as attaché, là tu dis qu'on me détache mon père, j'ai mal aux intestins. J'ai mal aux intestins, papa. Papa, pardon. Pardon, mon père, pardon. Miyanki alobia yuma wana oyebanga wapi tukuta nkutu na Facebook na okenete abimi yanki a bloqué mona mobala lembongo. Premier jour, deuxième jour, troisième jour azolia na ye makota toilette te posa ya oke toilette ezate soko posa toilette après 2 semaines bandiko ya ma akota toilette kaka ezobima te. Yango bomoni video asali wana. Oliaka mbongo ya batu na ndenge ya mabe. Ndeko conseil na kopesa yo, s'il vous plaît. Soko zolinga moto wana te kolia mbongo na ye te. Kolia te. Kotushango kutu te.
kobima yanke te tango bondolo ba mushina batu mwa bolingo ezalaki batango yo osali mutu mabe bazozongelo mabe isi lonta pe tozosambela mingi sekona mwa mawa ezalaka siko mawa ezali sute nazo na avana lo babongo nazomona nde mokili ezotambola ndeko oyo azwi mbongo 30,000 francs CFA akangi yango afandi nango alobi nga naza yanke nga pena naza yanke nde naza boyi me mobali ake kuna abloke ye 2 semaines azokota ne toilette me eloko moko ezobima eza te aleli mokili ekomi mabe ndeko na nga nayebisaka bato soki oza na posa ya mutu wana te kosimba eloko na ye te yebiseka akena na posa ya kolia mbongo na yo te me soki ozolia mbongo ozosala baaventure ozokomitimola libulu okundama mokili ebebi ndeko na nga bato mawesili mbongo etambolaka na bamakambu nazosalela bino deuxième video oyo mwana mwasi akei mama bango atindi alanda bakamadi na ye mobali akesa ele kaka na mokongo bokoyoka suite bandeko mokili oyo bozomona oyo ye moko nzambe alobi mawa po drago akiti mawa na mokili na batu po na diable akiti na se po ayebaki ke ekoma boyi milongola place oyo okoki kozala motema mabe ndeko milongola eza na importance moko te po yo moko oyebake moto oyo ndenge azolinga nga boye nalingana ngai te me pourkui okolia mbongo na ye ye abloke amoni ke ye me nzoka nde ye bake bloke ye kutu eloko eza lisusu soki ndenge nini abandi kolela sikoyo pardon nazozongisela mbongo na yo fongola ngai yo kasi yo za yanki koshina mobali ezaki yanke te koshina mobali eza te ke yo oleki po basi ya mbulu oyo to mibali mosusu ya mbulu oyo tozomona ndeke toa bayanke tala vrai yanke ezaka nzambe ndeko na nga po ayebi makambo to esalamaka biso to alimite soki bayebisi nga nde na ndako boye eloko eleka libanda nayebi na nga te bona ozalaki yanke ya nini mutu pa akoka na mokilo aza te nous connaissons parti c'est Dieu qui connaît tout kolinga to omonisaki oyebi mingi eza mabe ndeko sosola il y a un temps pour toutes les choses olingi mutu wana te kolia mbongo nete c'est clair eza na ndeko moko azaki ndumba oyo tobengaka Bordes na ville asala ne mosala na ye normal mais jour mosusu balali ayibi papa na mbongo ntango ayibi papa na mbongo eye kosala ke aye kozonga mokusa moko ebanda osala ye na nzoto soki akwanzi mpenza ozosentir makile ezobima baluka bamatiti ya pondu moni bapondu oyo ya sika wana ewutaka na aveni ebando ya na marché ya hindu kota kingasani wana bakeluka yango kuna batuti basopeli ye mokosani esilaka te akomi baposo banini mpona nini kimoyibi o wana mwana mwasi wana asala ezaki moyibi po moninga alingi yo boyi me oprefere ozwa mbongo ne mpe obloke ye siko yo na ye nani alekeli moninga
eza yende mutu alekelo yo lembongo bloqué mais ya bloqué yo okosala kakate des semaines yango libume botala ya afandi na nini ninga zaona video eza wana so wana posa kozwa video mobimba benganga na otindela afandi penza na kivu penza zo aluka asala kaka ezoya te pona ni kimoyibi botika kimoyibi bandeko so kozona posa mutu wana te c'est inutile ya koluka ye ya okesala babiloko wana eza pena n'importance te eza n'importance makoti. Pourquoi? Pona nini? Ndeko wana lelo oyo na bete mino ya ayiba mbongo na ville ne pa papa moko boy lelo yo akoma kosambela azwa mobala bala atatola alobaki twando yiba me tangu na yibaka wana den ememanga po lelo na yiba nzambe lelo ndeko pa koyeba nzambe pona nini asala ango mingi après lelo oya tugo alobi osalaka po 9 jours ezalaka pona moyibi jour moko ezalaka pona mokolo nango yango ba bloqué ye boko ezobima te. Voilà mandeko, merci beaucoup pona bolandi biso, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ezaka wabino José Yungu l'homme simple na isaki news est simple même si kaka tuzalaka wana tuzakaka bongo tuzokinde malembe avec Kolo. Voilà, merci botika malam, love you. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko eza nini kitisa yango ko okobeta tolo pona nini ye moko akela abetela yango ata tolo boye te ye tampo